Voilà, merci. Nabino nyonso bozi occasion ya kolanda biso lelo lisusu. Merci partout bozo landa biso, surtout na tranche na biso oyo kine bouger, mikili pe bouger, kin e bouger, mikili pe e bouger. Tranche oyo ezali tranche ya ba anti-valeur. To lobelaka ba anti-valeur. Tolobelaka nyonso ezo faire avancer société congolaise te, nyonso ezo faire avancer société angolaise te, nyonso ezo faire avancer société sud-africaine te, ezala burkinabèse te, ezala tanzanienne te, ezala donc pays nyonso ya Afrique oyo kine bouger mikili pe bouger. Alors lelo na kine bouger mikili pe e bouger tokolobela ba mauvais comportement oyo ya lelo bato mususu oyo lelo bazana makanisiti lelo ateki lupango ake poto oteki loko songolo oke poto eza mabete za malamu mingi teka kende kanisa ozonga teka kende kanisa ke bato yo tiki bazo souffrir bato yo tiki bazo mona pasite mais lelo ekoma mingi mutakei azongi si libota mobimba à zéro. Est-ce que cette pratique est bonne? Ndeko moko ayebisinga benginga na depuis Londres alobi Berthe Jonga kotanga kombo nanga na télévision te, kotanga kombo nanga na tranche te. Vraiment bombanga tozana scène moko incroyable où isalami na famille na biso où lelo famille etikali malheureuse. Alors lelo ndeko wana atekaki lupango ya papa na bango soit disant que ndeko na ye akinda poto aumeli abengisaka ye te. Alors ye pe alobi fo asala ba efo perso po à voyager. À sali ba manière nyonso à voyager à kende poto et simbité. Alors aye ko recourir na ndenge ya ko yiba buku ya lupango ya libota. Buku ya lupango ya papa na ye na mama na ye oyo lelo papa akufi. Oyo lelo papa akufi atiki biso likolo ya ko teka lupango wana. Alors tango ayibi buku ya lupango ateki lupango. Ko teka ateki lupango ake poto. Pona nini po bandeko na ye babengisaka ye te depuis bakinda alobi nga naza wana ka pona kolata ka baketi te, nga naza wana ka pona kolata ka bajini te, mais il fallait ki babengisa ngai pe na kindi na landa bango pokuna mbongo eza ebele. Alors ndeko aye ko sala ba effort ya ko yiba buku ya lupango ya libota lelo ateka buku ya lupango ateka lupango tango ateki lupango ake poto kokenda ke poto olie akende kukuta na famille na bino famille na komona bango te lokola na ye na ba effort personnel nanga aluki ndenge na ye ya kobwaka ngo na me fait de fait amonike esimbite aye kokuya kana maboko ya famille na ye wana na ministre tozoloba bauti kopanza matanga ya papa alors lelo problème sérieux comme na famille pour na nini tango ye akei akutani na bandeko na poto ba fandi ayebisi bango te ke ateki lupango mais déjà avant ya ko makuna ba sangwise kendaki déjà ba bengaki kendeko songolo pakala ateki lupango azoya epana bino kuna pe na minute oyo famille za mitelengano famille ekomi papa azovanda na este, mama azovanda na side, pe papa alobaki ke akotikalaka kolongwa na liboso ya lupango na yete avanda na liboso ya lupango ya ye wana omona atekaki kino papa excusez akutani na liwa. Bino bato boza na poto, bino bato boza na Afrique. Bobengaka biso pe boyebisaka biso makambo oyo. Est-ce que oyo Berthe Jonga zolobela oyo? Est-ce que ça malam pratique oyo? Est-ce que ça bien? Vraiment na pe simbote na Joël Capital les visionnaires na pe simbote na mon ami personnel kuna en direct ya States ye komo na ye Patrick Songo lo mami na bosanité évêque le Fudu vraiment c'est aza évêque oyo asungaka bato mingi pe oyo aza renommé na communauté oyo na kotanga kombote pour vraiment c'est quelqu'un oyo azo sala makambo ya menene na kuku na ndenge ya kosalisa bato
na ndenge akopesa bato batoli ya koteka mapangu te, na ndenge akopesa bato batoli ya ke ono kende poto sala boete. Or, il faut koyebaka yango bien, tozongela sujet na biso. Poto eza suka ya mokili te. Poto eza suka ya mokili te. Poto eza mokili lokola mokili nyonso. Soko ke poto okukuta souffrance ezali. Soko ke poto okukuta makambo ya ndenge na ndenge ezali. Yango omoni lelo yo na poto eza bato ndeko mosusu oyo, excusez, bazoteka ba drapeau, bandeko mosusu bazoteka kaka bikeko, bandeko mosusu bazoteka. Donc eza kaka ndenge ezalaka na Afrique. Mais kuna bazande na avance ya vie par rapport na biso. Soko zui musala makambe kende bien. Soko, mais il faut marcher par les pas, il ne faut pas vendre la parcelle familiale. C'est une interdiction formelle. Eza bandeko ebele lelo ba commettre ba erreur wana nyonso. Naza sirke mingi bazo landanga na minute oyo. Oyo baza ko recruter, baza ko non, je ne savais pas, je ne pouvais pas le faire, mais le vin intiré, faut le boire. Yango naza koloba. Ndeko ya benginga lobi Berthe Djonga insister sur ce thème. Thème oyo to kolobela ngo ata 2 fois ou 3 fois. Lelo mingi makanisezana nu surtout bato bozana Kishasa au makanisezana nu nateka lopango na kende. Nateka mutuka ya papa na kende, nateka eloko songolo nga na voyager, na yiba mbongo na voyager na kende poto. Bakendaka na bénédiction. Bakendaka na bénédiction. Botu na source ba jouer le capital les visionnaires. Kokende na bango na poto na ndenge ya ngulu te. Kokende na bango na poto na ndenge soki papa mama akendaki poto na ndenge ya normal. Bafandisa idéologie nde bana bakomi kobotama mwana akoki kotinda ne mutu sans problème ako déclarer yo makambo kokende normal. Mais lelo ekomi teka lopango kende poto kuno kobonga mingi bazokutana na malchance. Yebisanga lopango yo teki ndeko papa na yo avandi libanda azolela, mama na yo avandi azolela, baleki na yo bafandi bazolela, bayaya na yo bafami na yo babandaki kofanda place wana bazolela, tango mususu balocataire bazalaki wana bango pe bazolela, mbongo na bango bazolela. Ah biso totikali boye tomana kofutela nesika malamu o tozaki tala bilelo ya bato boni za sima na yo. Pe plus grave Bible lobi baboti moboti aza nzambe ase mobota azolela, nzambe ase azolelela mwana yebisanga chance na yiko uta wapi. Nzambe ase azolela pona mwana na ye, nzambe ase ezateke mwana apambwa mo. Mais mwana o makamba asali ngai, mwana o makamba or Bible lobi bien papa aza nzambe ase. Soki siko nzambe ase azolela, soki siko nzambe ase azo regretter pona mwana na ye, yebisanga lipamboli eko uta wapi, yebisanga lipamboli okozwango ya lolenge nini. Lelo mingi to bungisi chance na biso, lelo mingi to bungisi sika lipamboli na biso ezalaki place oyo tolingaki ko se ressourcer nzamba pambola makambo ekende liboso. Mais yo moko bebisaki sika wana bebisaki sima oyebite ke place obebisaki nde sika olukelaki omilukelaki makambo. Lelo ndeko wana ake sika akendeki tanga akendeki liboso akiti place songolo ngono ngana kozala bwena okome pa na bangote. Mais amoni kuna nyonso malchance na malchance esimbite ti ake koluka bandeko na ye, koluka bandeko na ye pe ti lelo azofanda ka pa bandeko pe batali ndeko na biso to benga na ye to sala nini moya ko benga na ye ezate bavandisi kaka lokoleke ko batala ka ye kaka ekosala lokote na ba malédiction na ye na mikumba na ye mabe na ba na bilakeli na ye mabe avandi kaka wana moye a évoluer ezate. To mituna ka source tango zo sala likambo oyo, tango zo sala problème oyo, lobi na yo ekozala lolenge nini, lobi na yo ekozala lolenge nini. Lelo kine bouger mikili pe bouger boyo kaka makambo oyo.
ata bana no baza na poto lelo vani na bango tango mususu bozolanda Berthe Djonga moto na Nzambe sikoyo yebisaka bana ndenge boza na poto awa eza na artiste moka beng ayembaka alobi tango longwe mboka uti mboka oye okanisaki nde Kinshasa mapeko ya kananzete okanisaki nde Kinshasa biseza ofele ndenge moko yo teki lupango awo kepoto oteki eloko songolo kepoto oyibi mbongo kepoto okanisaki nde na poto mapeko ya kananzete okanisaki nde na poto transport ezalaka ofele okanisaki nde na poto kopuzwa musala na bureau eza ofele okanisaki nde na poto musala soko oza na lipamboli ya famille te nde koya soko oza na lipamboli ya papa na mama te soko oza na lipamboli o Nzamba apesa yo te po mingi tokanisa lokola mama ka na papa nde balakeli yo mabe nzoka nde yo moko oso bebisa bénédiction yo botana maki nango biso nyonso tango mutayaka na mokili Nzamba tindi yo Berthe Djonga va travail réussi mais yo moko avoya o bebisi nanu eza lokola mutazo kende voyage ozo kende voyage mais siko ozo kende ufingi nanu mkolo esiko kokuta ozo kende voyage mboka wana ufinga ufingi bango yebisanga kuna bako yambo malamu ndenge moko biso bato tozo bebisa source de provenance on a lobeli malédiction parana ba parenté mais na lobeli nde makamba ko teka lupango makamba ko teka biloko na kende poto pona zwambongo ko kende poto za mabete kende poto na nzela ya malamu kende poto na bénédiction familiale kende poto na bénédiction ya Nzambe oyo ya pesa yo yango oyo ya tinda yo na yango mingi lelo bazo kufa kozanga koyeba Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance na poto totanga Bible oyo kaka moko na kisasa totanga Bible moko tango topesa ba verset oyo yo moko pe recourir na Bible talo lobi makambo na osala est-ce que za malamu makambo na osala est-ce que za pona lipamboli nanga makambo na osala est-ce que za pona bénédiction ya famille nanga po lelo tango zo bota bana yo moko oza maudit yebisanga papa akufi na kolela mama tango mususu pe akufi na kolela ebongo yo moko sikoyo bisiko zo tambola bakolela wana yo kanisi ezokome pa Nzambe te il faut koyebaka nini ozosala il faut koyebaka nzela nini ozotambola il faut koyebaka nini ozosala po ete vie na yo ya lobi ezala malamu tango ozosala ngo est-ce que onuire mutu tango ozosala ngo est-ce que obebisi motema ya mutu tango ozosala ngo makanisi ya nani eza scandalisé tala Bible lobi oyo ekangami na se likolo pe ekangami pourquoi pas soki butu ba pamboli na se c'est-à-dire bénédiction kaka ya bazala ni tozana na bango obimi na tongo mutalobi Berthe Djonga Nzamba pambola yo tout droit au cœur pour na nini alobi Nzambe alobi teke ye mutapambolanga mais alobi Nzambe apambola yo maloba wana nyonso ekobota fruit mais tango mutalobi mwana wana esika azokende pe mutu mususu te papa na yo mama na yo yaya na yo leki na yo famille na yo mutu ya yebi yo te yaya toyeba kokanisa avosala likambo toyeba kokanisa avosala likambo tango zosala lobi ngai lelo nazoteka nakende bato balingi basakana na ngai ye mutabota kinga azokipenga lisusu te ye mutasala kiboy est-ce que kobota yo et la kisi kendenga aboti yo fa personne bombengo nyoso l'homme se forme par la peine mutu nyoso azwaka courage azwaka formation à travers coup de passe. Alors yo mutu ozolandanga yo tang mususu ozana problème oyo esengelo sala nini yaya Luka bénédiction Luka ba effacer wana pour Bible lobi si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ azaboy
lobi na yo eza malamu tango confesser ezate que confesser pour na Christ mais OK ate pa basali ya nzambe kaka na poto ata na kisasa olobi ngai na bungaki na salaki boye lelo l'esprit de Dieu qui surpasse toute intelligence marche avec des serviteurs de Dieu et tambola na basali na nzambe et tambola na bato na nzambe tango kipa mutu songolo musala nzambe songolo utalisi makambo wana po mingi za a se retrouver na minute autant mususu pas zimbongo mayebi ke malédiction wana ezolanda ye mikolo nyonso ya vie na ye ata po tozwi nanu mbongo te kende nanu oluki okuta na basali na nzambe babondeli po na yo basakoli po na yo bayebisi biyo qu'est-ce qu'il faut faire pour il faut peut-être kosala ba offrande ba sacrifice kosunga famille wana na eloko moko oyo ekoki kokuna libulu wana bon tant que libulu wana ezo exister tant que malédiction wana papota wana eza kotumba ma mikolo nyonso omona bolamu te na mokili ase omona bien te nzamba lola aimonaka nzamba lola ayokaka bible lobi ye mutasala matoi pe na suka toni ayokaka te ye mutu asala misu amonaka te oyo asala munoko alobaka te nzamba alobaka nzamba ayokaka bible lobaka j'ai vu la souffrance de mon peuple c'est-à-dire na miso amonaka souffrance ya libota na ye amonaka souffrance ya bato na ye mais yo scandaliser famille oyo onyokoli libota oyo mais nzamba azomona po nzamba lobi j'ai vu la souffrance c'est-à-dire qu'amonaka souffrance amonaka pasi ya bato bible lobi na yoki nzamba lobi liloba mo nga na yoki yango mbala mibali tango yo yoki deux fois salela yango bon tozongeli sikoyo pona kosolola na bandeko mususu oyo lelo bazaki peut-être na projet ya koteka bazaki peut-être na idée ya kosala makanisi wana yake ono na teka na kende na sala boye ya sundola mi pese pa na nzambe omoni musala nyonso kosala na vie ko réussir soki nzamba lobaki lobo ke poto soki nzamba lobaki lobo kozala boye okokende kaka poto soki nzamba lobaki lobi okobala kaka me koluka poto ya ko forcer te pote kabiloko okende poto lelo poto yango ozo forcer oyo e bongo soko okuta na coronavirus yo muta malédiction za na ba malédiction no belé bongo okuta na corona siko qui va te sauver yango tango ozo sala makambo nyonso tout naka volonté ya nzambe tout naka volonté ya seigneur tout naka volonté ya nkolo lelo mingi komi soko bando bela mutu okoti nzambe na kati bango bani mamba ba nzambe tala coronavirus c'est lelo mutu nyonso a comprendre que l'Éternel est au centre du monde nzambe mutaza au milieu même ya France ici gozo landanga nzambe mutaza au milieu États-Unis place yo lo landanga nzambe mutaza au milieu ya Kinshasa République démocratique du Congo tozali ezala na Afrique ye mutaza au centre ya Afrique c'est-à-dire que ko sala likambote ça consulter ye ko sala problème mi moko te ou bien projet moko songolote ça consulter ye ezaneti na ndako yozo sala olingo bala papa no ya yebite maman no ya yebite est-ce que ozamona ndako siko banani ba okende yango to lobi ke nzambe mutaza au centre ya nyonso nzambe mutaza porte ya entrée pe ya sortie ya bénédiction soko lingo sala consulter ye koluka te ononga ndenge na zaboye il faut na voyager il faut na kende mais so na bando refuser za pasteur za bani tuba oyeba te ta to koma kuno okuta na embuscade mutakobelele koma nani papa oyoka te mama oyoka te ekomi kaka nzambe sunganga ba télémission liboso ya ba criminel ba entouré yo obele la papa obele la mama yaya toleki nzambe mutwaza wana ye mutaza na motema natala na sepela ku na nzembo ndeko moko ayembaka lobi Yesu Kristo afandi na motema
Oh kolo Yesu afandi na motema mwana Nzambe afandi na motema. Nzamba afandaka nde na motema moto. Tango zo tambola problème eleki songo eleki kilo. Ozana atana katikati ya prince. Ato beleli papu, beleli mama, beleli yayo, beleli leki. Yesu nda fandi na motema. Yesu nda fandi atambola kana yo bisika nyoso. Ato komi na biscade, ato komi na suka. Place yo zala kolali. Obandi ko raisonner omona ka suka. Ato zana prison. Nzambe mutazo centre. Ozana prison omona ka 4 murs. Nzamba zalaka kaka wana. T'imagines l'histoire de Paul. Paul azalaka na prison. Louange. Kaka ifungoli ba porte ya boloko. Moto ya fungola porte mama leki ya Paul te. Moto ya fungola porte papa leki ya Paul te. Po yote kaka lupango ya mama na bino, yote kaka lupango ya bandeko, yote kaka nini pour voyager. Moto ya fungoli la porte. Eza nzambo ya kelalo na mabele. Yenda ko fungula porte ya vie na yo. Yenda ko fungula biskuko ekangama. Yenda ko fungula ba place oyo bakangela yo. Soko libi otekaka lupango wa famille. Famille te. Famille te. Muto ya fungula porte. Po Paul abima na boloko. Po place aux attentes mususu za na boloko ya famille. Place aux attentes mususu za na problème songolo. Place po ndenge tozalaka wana. J'ai vu des gens mutauti poto ayeko luka Nzambe na kisasa. Alobi famille botala nanu makambo ezo lekelanga makambo ezo komela ngai. Famille botala nanu ngara komi na suka. Yango nazo yebisa yo. Esika famille esuki. Esika makanisi ya lete suki. Esika makanisi ya bato esuki. Bible yobi ya Nzambe nde ebandi. Yango lelo na sepeli ndenge tosoli na bino. Ba o nyonso baza na posa ya kobenga biso ko pesa biso ba sujet. Biso to tolaka ba sujet. Omoni problème moko ezo lekela yo, problème moko ekomeli yo. Benga biso na ba numéro is affiché, o pesa biso sujet na yo. Numéro wana kaka o ya 049 90 111. Ezala o ya plus 33 wana numéro wana nyonso eza na ba WhatsApp soko lingo komela biso okozwa biso vraiment bien okomela biso toko traiter sujet wana na ndenge sengeli tokutana na bino vraiment malasima Bertrand Jonga Moto Nzambe journaliste Mboko. Merci l'équipe Momboto travail na bango, merci na Joël Capital le visionnaire, merci na Chobi, merci na Miral Mantima, merci na bandeko nyonso za ba rema partout bolandi biso na monde entier, vraiment merci. Tokutane na bino mbala ya sima. Ciao.